Bonsoir, 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 bonsoir. C'est Mère Fashion de Nantes. Nous avons aussi bino bomoni déjà. Bomoni déjà annonce na saliwana. Donc, où azana motema malamu. Asala geste. Tous avons besoin à bateau bazana motema malamu basala ba geste. Beaucoup qui s'adresser bambongo et pas Karine au soki bolingi bozana numéro ne affiché oyo pa lingi atindi et pas papa mi atemo o alingi atindi et pas papa FMI o alingi pe atindi et pas bana membre ou et pas maman 5e vitesse ou et pas papa Matondo ou et pas Mère Fashion de Nantes. Bao baza musika bao baza pembeni bafani baza na Nantes bafani baza na Paris boyebi papa FMI boyebi papa Miatemo boyebi papa papa Matondo boyebi mama 5e vitesse boyebi bana membre bazawana. Donc o aza vraiment na participation na yé vraiment tozo senga rapidement boye debiso pour to koka ko débloquer disque d'or na biso wana disque d'or na biso la baronne à Saliango. Donc voilà, Mère Fashion de Nantes naza wana ka pona kolobela Karine naza wana te pona finga naza wana te pona lobela bato mabe soki likambo eza na lobi mais soki eza te na koloba te. Donc awa ba fan ya misika ezala ya Congo toza pe na soutien na bino na monde entier bana Londres bana États-Unis bana ya France bana Nantes bana Canada bana ya Afrique du Sud bana mokili mobimba au fait toza na besoin aide na bino pona 1700 € to débloquer disque d'or na biso. Soki boyoki message oyo bo partager yango partout s'il vous plaît. Toza na besoin ya ba fan na Karine toza na besoin ya ba soutien na bino ndenge bo soutenaki ye. En tout cas ba soutien na bino d'abord merci ba soutien na bino eyokani partout ekomi epa Karine partout. Nzambe pa atiki biso te ayoki pe losamu na biso bao balalaki batiaki mabolongo na bango na se. Nzambe ayoki losambo atrouvele biso solution yango wana emonani bato ya mitema mabe toyebi bango siko nde siko tosalaka keba na bango tozalaka keba na bango mitema na bango siko eza ya kobeba. En tout cas tozala bomoko na minute oyo Karine azobimisa single laissez-moi tranquille. Donc tokoyindisa yango lisusu nazo annonce bino azokota semaine oyo biso ozoloba na lingala maki siko na français azokota na studio. Donc bokozwa biloko lisusu ya moto azosala coupe décalé ya moto ezolia bato tina muchopo. Donc en tout cas so boyoki message nanga bao bakozwa bapesi ezala 5 € ezala 10 € kaka nombre ekosala nombre. Franchement nazosenga bino ba merci na o bakosalela démarche wana oyo tosengi vraiment. Nzamba pambola bino vraiment nzamba tia mitema na bino ezala pio nzamba kitisa mitema na bino solution eza misiko to résoudre solution wana na pesi Esther bambote ebele bao bazokoma bamessage ya kitoko mpona Karine bambote ebele parce que naza awa naza na ndako te parce que nazala carnet nayebaka bakombo ya bato awa naza libanda na memi bana baya kolia. Donc moyen namona bakombo eza te nakangi kaka kombo ya Esther na
004 London City. Bambote belé. Après na pesi Mylène Monge na Suède. Bambote belé. Maman Odette Ngina. Bambote belé. Après na pesi sous Katia na Paris. Bambote belé. Vraiment, ce qui boyoki message n'a pas passé à tout le monde. Et na bosani petite sœur. Mimi la maman de Carmeline, yo leki bango. Panja message wana toza besoin de soutien bambongo poto koka ko débloquer disque d'or na biso. Hein, il y a moto. Donc na bino ba bonne soirée vraiment. Prochaine vidéo oya lingi na bwaka ye akomilanga kombo na ye ya bien bon na bwaka kaye, y a pas de souci. On soutient Karine, donc il y a toujours des libanga dedans. Ok, il y a toujours des dédicaces. Allez, à bientôt. C'est Mère Fashion de Nantes. Merci.